naza na posa pona koloba. Pona koloba mama kabakaba. Cash woman mbongo na mbongo. Bandeko nalobi bien na posa. Nalobi teke na zwi news moko na zwi matière te. Naza na posa kaka. Ndengo ka posa kaka ya kolia. Nga na posa. Eza penza posa na ngai. Mama kabakaba. Mama kabakaba. Oyebi ke biso en internet. To sasa na ndenga osakana te. Ma qualification nyonso ya mabe na nkombo nanga bayaki te o zero. Mama kabakaba. Oyebi ke biso en internet to kotsa na rando atozongisaka te me to kotsa yo. Oyebi te. Ma qualification nyonso ya mabe na nkombo nanga bayaki te o zero. Mama kabakaba. Oyebi ke yo po lakisa osakanaka tokangisa ariasho enemi. Oyebi peke tokosi te. Oyebi ti tolobelaka ngo. Ma qualification nyonso ya mabe na nkombo nanga bayaki te o zero. Mama kabakaba. Oyebi peke tokoselaka makambo. Ma qualification nyonso ya mabe na nkombo nanga bayaki te o zero. Oyebi yango. Oyebi peke tokosela o makambo. Obimaka na belle vie. Ma qualification nyonso ya mabe na nkombo nanga bayaki te o zero. Oyebi ke tokosela o makambo. Obima na bafitu ya théâtre. Obengisa na ingakati. Ma qualification nyonso ya mabe na nkombo nanga bayaki te o zero. Ok. Oyebi ke mikolo topemisi kombono te. Tozoluka nde likambo ya kokosela yo. Ma qualification nyonso ya mabe na nkombo nanga bayaki te o zero. Mama kabakaba. Oyebi ke makambo mosusu tolobaka pe verite ne tokangisa ariasho enemi. Wana ya verite ya lokuta te. Ma qualification nyonso ya mabe na nkombo nanga bayaki te o zero. Mama kabakaba. Oyebi peke tokoselaki yo likambo boyeba na fashion. Ma qualification nyonso ya mabe na nkombo nanga bayaki te o zero. Oyebi yango. Oyebi peke tozokosela o meme makambo. Oza na kopa bare. Oyebi yango ya. Ma qualification nyonso ya mabe na nkombo nanga bayaki te o zero. Oyebi yango. Mama kabakaba. Oyebi ke oza matière ya kosakana te na kokosela makambo. Ma qualification nyonso ya mabe na nkombo nanga bayaki te o zero. Oyebi yango. Mpote bapapa bamama bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando
na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko mama kaba kaba en réalité ndenge tomonaki bongo azali bénéfice pona Congo. Oui. Bozwaka bilanga na eteke nde bozwaka bilanga moko o bolingo zwa. Bandeko bwebi bilanga Secomaf osiko bamindele banda kosala. Bwebi bilanga ba chinois o baba chinois banda kosala. Babilanga wana eza kolesa population pe kotsa mbongo na kosakana te. Bandeko boyebi abattoir na Masina bapana kobomba ngombe eza société mobimba. Bandeko boyebi domaine de la Ntsele. Domaine de la Ntsele ezali to ezalaki société mobimba. Bandeko ba société wana tu ezalaki na ba salarié futaka batu ezalaki na revenu ya ba million na ne ba million de dollars. Mbongo penze kotaka pe ba société wana batu bazalaki fier ezala. Grâce nango biloko ezalaki pe ebele pona kosombaka koliaka tina ba province ekendeki. Siko mama Olive ba société wana aza nango do aza na ferme penza oyo eleki société lokola abattoir yaki na Masina. Aza na ba élevage ya basoso oyo eleki domaine de la Ntsele. Aza na bilanga oyo eleki Secomaf osangisi na ya bachinois. Siko muta bongo soka azokaba mbongo bolobi akabaka mbongo na biso moko ayiba abombango ayibe ebele aliaka kaka azokaba ti lelo bakoni ya koyiba. Bandeko bolobaka pona kanda te, bolobaka pona koloba te. Mama Olive aza mutu moko investir na ndenge akosakana te pona mboka. Tout d'abord esengaka mbongo te, esengaka idée, esengaka mutu fo esala. Siko ye basalaka na mobali ne bandeko oyo eza politique te, eza être humain, peuple congolais, mutu neti yo. Esengaka mutu ezosala pozala responsable ya ba société aboye ezo marché pe. Très bien. Bandeko boyebaka ki Mobutu ntango azwaki pouvoir ba société banda kozala gérer na mikolo ba compagnie balaki ba mindele mingi. Ntango si basali Mobutu alongoli bango azongisi bango ba société tikali ekomi Zaire, soki zairination ekomi na maboka ba Zairwa. Mobutu asalaki likambo mabe te. Mobutu aponaki pe bazoba te, apesaki yango bato mayele. Ata bato mosusu bazalaki ya famille me baza bato mayele.
me mayele na bango ezalaki te mpona kogere société. Yango basociété nyonso wana ekweya mpo bageraki yango mabe. Soki bango balingai bagere bien, bato batiaki wana bageraki mabe, ekomi neti privé ya bango, ekomi neti mbongo esilaka te. Société yango ondire ebotaka mbongo, nzoka mosala moto ebotaka mbongo. Sikoyo soki mama Olive na mobali na ye nalobi bien eza politique te, eza pe propagande te, ezali nde publicité ya bato baza na capacité ya koinvestir, surtout basalaka ngo, bazosala ngo image ya bien mpo na mboka yango wana. Bandeko bango siko mutu ezosala wana eya mbongo te, to mbongo kaka te po esenga mbongo. Esengaka mbongo bandeko po meme baministre badepute bozomona soko moni aza na ferme tanga mosoka ya mokebwe akoza pe na oya munene ezolesa pe bato, c'est possible. Me tanga mosusu asombaka bangombe pa mosusu ake nango mpa na ye eya pe mabe te. So basalaka yango eya très bien, félicitations. Ndenge nayokaka mama Amida Chat ye paza na ferme na ye, félicitations. Bandeko koinvestir na biloko boye plantation ya minene eza positif mpo na mboka. Vraiment ezali très très positif, capital même. Bandeko bomona nga natambolaka na train, ndenge ndeko moko atilaki nga commentaire, papa Robo otambolaka na bazamba. Bazamba wana eza artificiel, banzete wana bakataka bakunaka liso eboti. Eza société mobimba ndenge omonaka bazamba ozomona partout. Na kotambola Autriche mobimba, ata na koti Suisse, na koti Allemagne, mpona ba image bomonaka na kotaka mingi pe Allemagne, na kotaka pe Suisse. Banzete ebele wana tu bozomona bakuna ngo kokuna bakataka, eza société mobimba. Babilanga o bozomona na nzela, société eza partout, bangombe partout. Donc moye tozanga miliki ya te, misuni ezali. Meme ndenge biloko emati boye, biso misuni emati te, misuni eza kaka bongo. Soki emati moke po naissance, mais eza kaka bongo. Biloko emati oyo ezalaka importe. Donc bato baza na motu ya mama Olive na mobali na ye nalobi na bandeli so eza politique te. Nazoloba rien de politique, nazoloba comme ba peuple zaïrois, ba peuple congolais o baza na mbongo ba investir. Yango soko azokaba ata bolobi, ata tolobi ekochanze te po akabaka teke mbongo autoyiba ekokabela bino te. Akaba yango tout d'abord pour amour. Bandeko bokoloba pe azali toujours alingi visibilité. Bandeko bakonzi ebele bomona kawa ata bombami bokomona ka makambo na ye mosusu na image. Ata bombami
to bokoyoka yango. Siko mama kaba ye ntango bomona kokaba wana ezalaka nango mpe kaka moke alakisaka nyonso te mpe asalaka bien mpo so bofilmele na desordre bokolakisa yango na desordre bokokomante na desordre bokoloba mpe na desordre botala kutu so bafilme na ndenge ya logique tolobaka na desordre. Bandeko toza bachroniqueur ebele na bajournaliste na bachronifuati nazoloba na kati ya YouTube no biso bato bapolémique barando batu vraiment balobelaka mingi baferme te bavaler nango te so ekotisa combien par année po aza na bamachine ape na batracteur eza ferme simple te eza société basociété oyo natangeli bino sangisa yango eza siko kuna sikoyo bakrea mpe bavion wana mwa barestaurant ya bato bakoka makambo kokoka makambo elakisi te nga oza mokonzi donc omonaka mbongo na yo neti nga papa robo nakokobenga na réserve nazwi mpe avion nakei nakomi vendredi moko jeudi vendredi samedi nakei kuna na nganda wana dimanche nazwi avion nazongi bakobenga nanga te bon nga za moto arando nayebi ndenge ozala te bon nayebi ekoyinda nga na okende te me bino bokokende bino koyinda te bandeko babiloko wana ezopesa image ya kitoko na mboka ezopesa pe kolia soki yo mosuni wana ekomaka na ndako no te me ekomaka pa mosusu donc business mbongo oyo azotravaye ezomata légalement na konti na bango donc lobi nango so bayebisi yo couple ya mama kaba baza bamilliardaire ogangi mbongo bayiba me biloko bango baza nango so bapesi yango na mondele ya bralima babimisa za milliardaire bino to bogangi bato mpe basalaka bamilliare na mbongo na biso so batuni bino mindele yango bayibi bino bokoloba te bayibi te bozomona te biloko baza nango wana na kati ya Congo na kati ya Zaïre donc bongo na kati ya Zaïre bana biloko ebele na kati ya Congo bana biloko ebele yango nde bokoloba bandeko bokobosanaki oya mama kaba bokoloba ndenge mosusu bokoloba ndenge mosusu bandeko bosambela ya trop na mama kaba ba génération suivant na ye ba développer biloko bazosala ba développer babilanga boye ba élevage partout na Congo bandeko Congo ko bénéficier nango soki bozolanda bosombaka babiloko eza importe ya mabe te meza mabe pona bozangi bato bakokosalaka babiloko ya minene misala minene boye soki boza na bato 1000 30 000
bazana babiloko lokola mama kaba kaba. En tout cas, changement kosala automatique na Congo. Pe bamindele na bapaya bakolinga bango ba kosombaka biloko wana na Congo. Wana sikoyo kosenga gouvernement mutakotala soki biloko ebele tekama na libanda Congo tote po batalaka biloko ekokobima mingi na mboka po ntango ebimaka eza teke ekotisaka mbongo bapapie neti mama kaba kaba akoko importe biloko boyeke na libanda na échange bino bopie baproduit mosusu sikoyo wana etekami na Congo bongo. A part oyo mama kaba kaba azotonga babiloko mosusu bekola bendika pe nayoka pe bolobaka aza pe na hôpital. Bandeko fo kotala biloko yazosala so bozotala ke un certain moment bazalaki na politique bayiba bokokosa na liboma po mbongo ya Mobutu bozwa te. Balibien ti lelo balukaka mbongo ya Kadhafi bazwa te. Kadhafi pe mbongo na ye ezala pe kuna te. Eza na Afrique du Sud. Eza partout na monde. Apesango bato basimba ekoma ya bato wana. Surtout ba Sud-Africain baza nango ebele. Ba carton na ba carton. Ba kesi ya Croix Rouge. Ebanoke na ba compte ya Croix Rouge na bango. Croissant rouge. Pona nini pona kobanga un jour peuple balukile me akite pona koyiba mbongo. Jangwana bandeko tango bozomona couple ezalaki na présidence bakomi lelo moi c'est normal mobali ana comme sénateur pe biloko ebele baza nango société baza bato ya koprotege bandeko eza bongo poso bosali bango mabe bokozwa eloko te eloko moko te kosalama kaka nde souffrance. En plus mama kaba kaba aza motema malamu ya lokuta te. Motema malamu ya kiduka pe te. Motema malamu ya kisefe pe te. Ba première dame ope baleka bazala mitema mabe te. Selon ngai Maman Antoinette aleka azala pe bien. Très bien. Asala pe mwa makambo. Me bandeko foko ye bango ba première dame tant basalaka pe likambo ata basi ya ba ministre et dépendaka pe na mibali na bango. Pota mosu boko tunanga mama Bobila pe azalaki bien poto banda kobeta ba cri ozosalelanga ki Bobila ki sakata na yebi. Mama Bobila azalaki pe bien ki sakata na ki Bobila bozakoloba ezali po modèle ya zalaki azalaki na comportement ya mama Antoinette te azalaki na modèle ya mama Antoinette te sikoyo babalani susu na mobali oyo azalaki ya mama Antoinette etanke mama Antoinette akufaki. Donc na ndenge wana na image na pembe na telemeli na ye yango tokomona ye bino ya ngai te yango bamama po basi bakreelaka bandeko na bango basi baprobleme yango bakreaki ozosalelanga ki Bobila kisakata elakisi lufundu elakisi mama Bobila mama moko ya lufundu mazalaki ne bien makambo asala ya bien na bato na ye
siko mutu na mutu aza na modèle ya makambo bien asalaka. Ça dépend ya mobali oza na ye. Siko ye mama kaba na mobali na ye vision na bango eza mosusu. Pe mobali na ye apesaki liberté mosusu. Bandeko, mama kaba bel et bien azaka na liberté belé. Nalobi te eza mabe, eza bien. Bon, ça dépend ya couple. Mais so botali aza na liberté ya trop. Aza libre ya kosalela motema na ye. Bien sûr basolaka na mobali na ye. Aza motema malamu ya kofonde te. Tant oyo toasali wana na mboka na pouvoir banda azalaki moke ti lelo aza mpe kaka moke makoli so botali ezali ya kofonde te motema malamu na ye. Vraiment aza motema malamu. Nga mpe te na koloba na bino mo bosantiraka yango. Ata ntango topupulaka ye tokoseli ye makambo neti mikolo ekoya tokoluka tokosela su makambo wana eza biloko biso olingaka. Rando bien sûr tokoluka mpe ya solo tolobeli likambo ya solo. Mais ntango tosilisaka toyebi vraiment tosasi mama bato, jeune fille bato, femme au foyer bato, ex première dame oyo aza bongo te. Nayokaka meme mati omona mpenza mida mpo mida mpe asasa ya troa mida ye mpenza bakokabule na balio mokolo okekingaka ti. Mokomona mpenza mida moto aye alobi mpe likamwa mabe mpona mama kaba mikolo abi te abotika ozokosele makambo omona mpe yanga na vandi na kamwe mpo mida asantiri ke te mama kaba azali mpe vrai tika otolekisa makambo akosele te mpo asentir douleur. Bandeko aza vrai, aza mpenza vrai. Ata makambo so akosala yango mpona parti na bango pe perde. C'est logique, hein? C'est normal. Bato perde baza famille na ye, parti wana eza ya bango mobali na ye na makambo ya politique. Mais makambo ebele atravayaka mpona Congo. Nazotanga koma mobali na ye te me so tovandi calme totidie bien mobali ne pas azalaka na kati ya masolo. So naotanga kombo na ye te mpo so natangi yango en plus ya trop bokosilika bongo te bokomema yango neti politique. Me bandeko kozala na couple oyo na misala bazosala oyo ezomonana eloko tokokosala kaka tosambela génération na bango badeveloppe biloko oyo donc bano bango bakobota badeveloppe yango ekozala mpona intere ya mboka. Mpo soki bango lelo oyo babien na bango bobebisi yango to bolobi kingaka teleki monene tika tozwa yango mpo bato bazoloba bongo soko pie bango eloko bakoka te rien du tout, hein? Bato bazoloba bongo boye bato balobaka bongo no baza bamikonzi baza badepute bajournaliste bamusicien do ntango balobaka bongo bazo influence bino peuple bino mpe bozomona yango ya solo bolobi bango bien
ta lupango munene bango moko kaka bana bango bala kuna babota mpe mingi te bana bango mpe nango na poto davasi mobali na ye mama na nyo alobaka mama na ye te mama sa do bokoti bongo eloko bango bazolinga bino bo bandokanisa yango wana nzoka bango bazosala yango par jalousie bazosala yango par jalousie bondibelanga bango babien na bango bamisu baza nsima balibanie batie balibanie bango babombami bamisu batie baindien bango babombami mpe ya moke kaka biloko ya koteka commerce bagrossiste te na badepo bamagasin oyo bino bokoma komona yango bagrossiste okesomba biloko ebele koteka na zandu te bagrossiste fo bazala nazoloba armaze bolimbisanga kingwande ye badepo fo bazala na badepo en plus na ville te na Gombe te bomoni mabele oyo bazoteka kuna na maluku bagrossiste nde fo batekela bango kote moko kuna basala badepo batie bacourant panneau solaire bato bazokende somba kuna bazwa koteka na baville na bazandu bamisala mosusu wana bendie basalaka na bamagazin eza biloko bakongole nde basala siko ntango omoni bato bazoinvestir na boye agricole bilanga bazotransforme masango yango mbala moko na maïs bazotransforme biloko mosusu na mafuta to na nini eza basociété baengagea mpe bato do basociété oyo bino bomonaka ekufa bango baa nango eza mpe mpo na intere ya mboka mpo na bango te mbaliaka biloko wana mbongo mpe bazokoti eza mpo na intere ya mboka eza mbongo ya bango ata yo kolobaka mbongo yango eza ya ngai te me ntango eza mpa na bango ezali neti pays eza na riche de so bakomi bamilliardaire eza mpo na intere ya mboka bakoinvestir de plus en plus na biloko oyo bokobenga bainvestisseur te bino so bobengaka investisseur nayebi pete soki na prononce yango bien bino ntango bobengaka bango mpo baya koinvestir no to tuna bango na tuna bino bobengaka bango baya koinvestir na nini d'après bino nini mpo bainvestisseur oyo baya mingi kuna bacrée basociété te babazaka mingi na commerce no to bacrée botel na basupermarché no or ke boza na babesoin bainvestir na kotonga bakompani no bongo te eloko bino bolingi alors rien siko bango bacrée bakompani do bango bakoko développer bakompani ekozala ya bana mboka ya mayele bayebo gérer kompani eza te bana mayele oyoyo bapesi bango kompani ya mondele neti bralima aleya kwesi yango te bandeko peuple congolais bana tyango boprotéger famille yo eya propagande te nalobi te botia mambo ya politique à part me nalobi couple oyo ata bosali bango mabe bokozwa eloko te bokozwa rien du tout bango te baza solution politique na bino
bango baza solution na nzala pe na makambo mosusu partia solution pe mama kaba azali oyo akinaper te ye azali mama kaba na kati ya bonzambe cash woman moto akabaka bakabaka ye te ata yo nano akabeli yo te me ntango akabela motu moko na commune na bino asunga baorphelin yeba bakabaka ye te donc basalaki mabe te batekaki ye te babombaka ye mpe te meme mpa nzambe kofunda ye te bandeko eza message napesi na bino eza message ya vrai réel eya lokuta te so bolinga bagénération prochain bolingi zai oyo eza parti ya développement bato oyo bondimelanga natiki bino ciao papa abalaka ngai nabandaka kobanga namitunaki eske bana ebele oyo nzambe opesi ngai nakokoka ndenge nini kasi ye aza oyo soki apesi vision apesaka mpe provision yango wana nakumisi ye liboso na bino mpo ndenge apesanga makasi mpo na ezwaka nguya force ya koya kotalaka bino. Merci Seigneur Jésus. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Tolongo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Tolongo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc
Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.